Capage TV. Capage TV. Moto nyonso na vie azana basine et même sentir na yo na comme son senti magique ya protection na ba chauffeur. O basine ba chaka ba mayaka na loketo mayaka ya mama ezaki oyo abango tambolongo ezobatela yo. Tango ezobatela lo lenge wana ata oke ko se coucher no mbali moko azana makambo. Moi makambo na ezo ezate. Dossier nyonso na salaka ekanga makana kati ya na kangilo mwasi. Mo lenge na kangibo bakadena oyo ezaki na kangelo mwasi. Tana kangelo mwasi na kangebo bino ne boti ko kabona ka jamais. OK, oyibi mbongo na société bazo luka yo. Nga na kangi makambo société elemi ko luka yo les propriétaires makambo elemi ko luka yo. Na bikeko na ba photo to mona na sima bango nyonso bazaka torse ni basi. Pourquoi ba image boy moi si aza torse ni? Moi si aza torse ni lolenge wana. Tango yo oye na salo musala ya bar no eza na clientèle te. Na koyebsoka ozwa photo ya moi si aza ni. O tia liboso ya bar na yo o garder yango malamu kokota no nyonso zokota bato nyonso bakota ngata bar bakangama eza comme tir client poudre nezaki na kosala yango séance yango ba journaliste bozwaka poudre magique eza la basi bazwaka ba poudre magique bisika nyonso za kokenda za kongenga ba journaliste na ba journaliste bazwaka ba poudre magique. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon-Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Vous êtes la bienvenue dans cette émission spirituelle qui permet de voir, de comprendre des choses spirituellement. Si tu es spirituel, si tu as besoin aussi d'apprendre, si tu as besoin de quelque chose spirituellement, n'hésitez pas parce qu'ici dans cette émission, nous recevons de pasteurs, de prophètes, de marabouts, de magiciens, de spiritisme, tout le monde en fait, qui sont dans le monde spirituel, qui comprennent et qui maîtrisent le monde spirituel. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, je me suis déplacé pour quitter Kinshasa, pour aller à Brazzaville. Je suis à Brazzaville ici, c'est là où nous allons faire cette émission avec la personne qui va se présenter, parce qu'il n'est plus à présenter. Nous avons eu la chance d'être ici à Brazzaville. Il nous avait appelé parce qu'il avait constaté que beaucoup de marabouts n'ont pas de temple. Voilà pourquoi les lots, tous à Brazzaville, tous à Mabélé Naye, tous à temple Naye, Maître Adélar, il va parler de son temple. Il va parler de ce qu'il fait. Parce que tant qu'il y a Kinshasa, l'homme qui est mutu liboso ayaki asala ou awaki osala na kini et puis il est rentré na landi lisusu awa na Brazzaville parce que mikolo na kobanda kotambola na kokoma kolandela ba église ba temple ya bato nazali koyamba pona yebaka ba siège na bango parce que bato belé bazali kokosama escroquerie comme belé bato belé ba adresse na bango tozo yebate. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout à la maître Adélar, que je dis Mbote maître Adélar. Oui, il y a un Mbote agency. Les lots, tout à la Brazzaville, Benga Gibiso, Toye, au monde vraiment effectivement, tout moni que temple na yo existe.
nayebi te bato baotala biso partout dans le monde yo pesa biso non adresse parce que bato ebele oyo bazotala biso babrazzaville oyo mpe baotala biso je crois yo soko opesi adresse bien ekopermettre bango bayeba mamo esika makambo ezali. Matondo pour la parole, bienvenue na niveau ya temple na ngai, temple ya Kakantumwa, nazali liboso na yo, précisément le lenge bozali boy mettre nous bamo makasi na totaki na poto parce que a besoin village natal na biso, naza sur place na village Kraï, awa ni bipai oyo zali temple na niveau village Kraï, ezaya koyeba na makasi na kati ya Kraï. Donc tant moyeka kana sur temple ya mettre de là, ba relaxer automatiquement bipai oyo ngai parce que naza le seul mwana ya mboka wana ou le seul propriétaire ya mabele wana comme naza nkumu ya mboka pouvoir na luka yango te nazo on a kati ya libota na biso mama ne mtatikela ngai yango c'est ça. Maître de l'art, je crois l'élèvement tozana yo avant to kota na makambo problématique oyo bato balingaka oyo bato basengaka mais tellement je suis curieux ou meka un peu que expliquer ngai ba makambo o vraiment na mona na temple na simano na moni miroir na moni mama nzinga na moni mwasi aza na bilamba te na moni kuna bakomi la grande sirène de temple donc nazomona mona makambo ebele ba rouge nazomona côté oyo nayebi te nazomona ba milenge ba pastis nazomona ba croix nazomona mona ba biloko ebele nayebi te neti po atemi liboso na ba chaîne boye nayebi te keko bokangi boye elakisi nini. Bon oyo ezali mama koko na biso yemdo atikela biso pouvoir na mama na biso oyo ezali koko na biso takanga ba chaîne parce que ba chaîne oyo ezali uniquement pour la protection na ye amotambola souvent na ba chaîne na nzoto mutu nyonso na vie azana ba signe même sentir na yo na comme son senti magique ya protection na ba chauffeur o basine ba chaka ba mayaka na loketo mayaka ya mama ezaki oyo avant kotambola ngo ezobatela yo tango ezobatela lo lenge wana ata oke ko se coucher na mbali moko azana makambo moye makambo na ezo yo ezate même oza chauffeur oza na chaîne oyo chaîne kaka n'importe quelle chaîne ou sentir non na retravailler yango sentir wana comme sentir magique ya protection na yo ki accélère ko zo yo te makambo ya mabepe moye komela yo ezate oyo ezali boso na biso ezali mpungu oyo yango ndiye kangaka makambo nyonso ya mutu na mokili parce qu'il a pouvoir na biso tant ba différence pouvoir il y a des gens bazana bankodia bamsusu bazana banzungu ntumwa biso tozana mpungu na biso yango ya munene dossier nyonso na salaka ekanga makana kati ya na kangelo mwasi mo lingi na kangebo bakadena oyo ezaki na kangelo mwasi na kangelo mwasi na kangebo bino ne botu kabona ka jamais ok oyibi mbongo na société bazoluka yo ngana kangi makambo société elemi koluka yo les propriétaires makambo elemi koluka yo osali mabe bazoluka na l'état ngana na capacité ya ko saisir makambo wana balemi koluka yo bongo tina l'état maître oh bongo bakoko baza limité bakoko baza partout parce que moto pena yibi ayo kangi lisusu mais au moins société ezoluka mais ça domaine na ye parce que ngaza sur place naza médiateur dans un katikati dans un pont comme na katikati ya bato nyonso même na société pe soki bayibi bango bakoluka yo oui même une société bayibi bango nakolu bakoluka ngai ou baluka nga déjà donc mutu nyonso na mokili difficulté nyonso ou circonstance nyonso kutana na mutu mokili sona zui yo na salo musala ces ratios za na kati ya mpongo pour charge wana nga moyo moto molongo ezate na ko na kati ya mpongo na biso oyo tona kangi ngona oza très à l'aise makambo na yo esile c'est les clauses dès que vous êtes là et bon siko na moni machette ezawa machette oyo eza pona kokata balien banzela oyo nyonso basalela yo kino ozala na problème na kati ya famille ou osala mutu mabe mutu na oza mposa kino na kata balien wana usoti mwasi na yo oyo vivaka na ye mbali muso azuye ngaza na capacité ya kokata lien wana mbali no bakabone automatiquement na moni pe kombo na ebité kombo musala na eza na sini nango oyo nasala yango musala kombo oyo eza uniquement pona lolendo parce que tango eza na botuto na kopopolo na kombo ntukudulo na popolo na kombo esa ilo makambo
eza comme purification tant na purifier na kombo na betongo na nzoto eza ki ozana maladie bimaka te tant na beto na kombo na nzoto maladie wana nyonso nango ekobima c'est ça. Sikoyo mpona bato oyo bazotala biso ba internaute bato baza libanda soki bango baa na bampoka kando lobi baza na baproblème wana okobeta bango ndenge nini? Bon libanda eza problème te ndoki akolongwa awa na niveau Brazzaville nde toza arelia moto na Belgique no ancestral eza limité te pema oyo tozopema awa na Brazzaville yango bango bazopema kuna nyonso oyo toliaka awa yango bango baliaka kuna sauf ka régime échangé na climat na ba air c'est ça. Namoni mpe na kingo na yo nayebi te soki eza nini na eza pouvoir na biso moko oyo ekonduira ngai deki na koloba na osala makambo awa ezokonduire ngai nabelaka baancetre na ngai na eloko oyo moni oyo place nabelaka baêtre na ngai c'est ça. namoni na nsima no mpe mama nzinga aza nani asimbi mpe epe yango nayebi te so oyo nazokomprendre te. Mama nzinga azali mama oyo ya biso parce que to bazaka souvent na fumuki mbango ye azali le seul prophète nakozwa susu mwanda nsemi azali mutu oyo asali makambo azali mbuta oyo asali makambo makasi sotali bipai oyo asalaka mosala mama nzinga azangaka te parce que toza badescendant ya fumuki mbango kasi biso toza pouvoir na kati ya libota na biso ye lolenge pasala babikamusi yango ngai mpe na osala eza nzela oyo naza kolanda fana landa bankulu oyo bazalaki liboso na ngai na osala makambo te na lolenge na ngai moko fana za na conduire na bankulu sikoyo na bikeko na bafoto tomona na nsima bango nyonso bazaka torse ni basi pourquoi baimage boye mwasi aza torse ni mwasi aza torse ni lolenge wana ntango yo oye nasaleli mosala ya bar no eza na clientèle te nakoyebisaka ozwa foto ya mwasi aza ni otia liboso ya bar na yo ogarde yango malamu kokota no nyonso ozokota bato nyonso bakota na kati ya bar bakokangama eza comme tir client. Ah, na comprendre voilà pourquoi bachaka na babar nyonso eza na basini bachaka na basociété eza na basini bachaka babisika nyonso ngai sini ya kati ya temple du savoir yango wana ya mama nzinga. Ah, na comprendre siko na babar okuta bar mo bomonika badessine basi bazani bamisu balati donzoka nde ezalaka bademande oyo eza makambo balukaka. Oui, demande ya kosenga nayebisa dessine lolenge wana ngai nasali yango travail ozomonaki bar wana basi baza ebele bango nyonso omona bango kitoko en plus ezokoarrache baclient comme koatire baclient bakota ebele na kati ya bar ou na boîte. Chers téléspectateurs, je crois vous nous suivez. Nous sommes ici avec Maître Adélard. Il est en train d'expliquer des choses ou surtout makambo ya basine tout monaka. Je connais na ba entreprise pe mususu par ndenge zalaka bar ndenge lobby boîte. Entreprise mususu pe za basine mususu op izape même ndako na yo o tia ngo sine za protection na yo à part d'abord que étirer ba client na kati ya bar eza sous protection na yo et kobatela yo c'est ça. OK. Maître Adélard miroir na sima na yo na éviter zalière moko tchaka poudre talaka yo po tchaka poudre tango nazali na kati yao oye na makambo na yo miroir oyo kolakisa makambo nyonso oyo yo tango nasala séance na kati ya temple nanga boye miroir oyo kolakisa mayemanso oyo yo makambo oyo bengeli nga soko zokosa tango na miroir na tie identité no na tumbika papier na identité na yo na photo na yo automatiquement va être mon conduire na kati ya miroir. Pourquoi oza na posa ko boma moto omona moto asalo mabe ngaza capacité ya relaxation na kati ya miroir na ko benga appel video ezotana moto asalo mabe ye wana tana moto ayiba ki mbongo ye wana tana mwasi akima ye wana tana mwasi asalo boye wana ndeko mwasi pe mobali asalo mabe ye wana omona mwasi akima na mobali na mbongo akima na biloko ndaku mobali pe kuna kimi na mbongo mwasi tout ça do e omona et que monisa nyonso oyo ya vie ya moto na mabe oyo nyonso basala oyo na bato oyebaka te ozaka na maladi na nzoto nani moto abwakela yango oyebaka te na koconduire yo na kati ya miroir magique ekolakisanga maemanso oyo ya yo ebongo kichaka mosala na mozali wana ezali mpona nkembo ya bankulu avana banda mosala ya moto funa sala séance ya koyemba mpona kobela bakoko balinga koyemba. Oui, tozana banzembo oyo toyembelaka bakoko ezali ntango ozoyemba ozokumisa yako ya automatiquement na kei ntango obeli ba être lolenge wana. Bon lelo mpe tozwa mpe mwa chance
soki lelo obelela to kosala ndeni ni bato bamona ebongo kane oyo simbi kani oyo ekondura ngai Moïse abontamboka na kani azwa kani ebeta na mai epanzani bana Egypte bazwi moya koleka wana ezali histoire oyo ngai sikoyo esalamaka sur place même na miso no mpe na kolakisa yango na beti awa parti ndambo ekabwani yo tikali kola ngai tikali kote na ngai sikoyo namoni basizo awa oyo eza cercueil eza na nayebi te biloko nini ezalaka na kati to awa eza esika oyo bakundela mama oyo atikeli biso makambo esika oyo tokundela mama place mpe totia tempelo awa na mesure ya mokuse boye okunda mutu ndeni mama aza munene mokolo akufaki bakekunde bipai wana tozalaka na besoin mikuwa na ye mikuwa ni yango toyei kotia na kati awa mpona esaisir temple no bakundi ye kuna biso toyei kopikola tozwi mikuwa toyei kotia boye yango ni force na biso sikoyo maître bato ebele lelo bazosenga bayeba ndenge nini porte-monnaie magique bakoki kozala na yango ndenge nini mutu akoki komultiplier mbongo ndenge nini mutu akoki kosala azala oyo ye azolinga toza awa na temple kozwa yango je crois ezalaka mais sikoyo retour na yango est-ce que esengaka makila bacondition nini oyo bopesaka ntango bopesaka bato porte-monnaie magique bon nga napesaka porte-monnaie magique par rapport ya pouvoir ancestral na bino parce que quand on dit l'argent paye l'argent ezaki pouvoir na bino oyo boza nango omonaki bandeko mosusu bandeko na ngai mosusu baklia oyo tozwaka oyo nazwaka akomonaki no napesa ye mpungu na bango asalelaka longi eza bozomona ngolo ya salite oyo yango nde mosala na bino yango mpe ebatelaka bino amonaki kozwa yango ekogene na ndako na aza na biloko oyo na kozwa introduction na incline asengi na baetre production nyonso esalaka mokode na bino unzunga ntuma na bino nyonso esalelaka bino na incline okata portefeuille eza comme nouvelle technologie mpona kosala baséance nazwi yango na incline okata portefeuille na mbongo na yo na kobima eza mbongo ya moto kino te mais eza mbongo ya famille na bino parce que chaque famille baza na bafortune de pouvoir oyo bango basalelaka c'est ça maître nazomona biloko ebele nazomona bacitron nazomona bakombo ya bato baidentité ya bato awa tout ça oyo ezali lolenge motu nyonso aya kosalisa mosala bombata kombo kasi eza ndakolakisa te eza baidentité ya bato ndenge baya kosalisa misala eza demande faut kota demande na kota na kati ya cercueil oyo na kati lobi na ntongo baêtre basali biso séance. Je crois nous allons avancer. Maître Adélard il est là. Ça dépendra de vous par rapport à votre demande. Maître Boba Oyo bazara na ba problème ba bokelaka bango ba maladie. Ba maladie oyo ezalaka aucun hôpital bobazo mona ngote. Ba maladie neti ya lolenge ya bongo. Ba maladie wana ezaka ntango bokeno maladie na hôpital emote eza maladie moko ya molimo. Bakoko bako conduire nga pona kokata balien en lichete ezaliawa. Ekati balien na yo wana ya maladie ozana ngwana. So ezolongwa te na beti yo kombo ya lolendo. Elongolo makamno zana ngona yina saisie yango awa okomi délibéré okomi à l'aise ataba oké bisika ki maladie musuba to musuba zongeza ya yete aniatia ngona nzela parce que oza mutaka la faut le manœuvre okanga nzoto no o encastrer nzoto no za très à l'aise okotambola partout na société bo mécaniser la trop na mabala pe olinga mbai no moko bien kabloko moi 2000 euros ou 100 dollars ou 150 000 francs CFA. Mais bande ko kaka mutema likuna babeta o maladi ou bakase yo ntongo na mbali na yo makangi nzoto ata ba attaquer ndenge nini eloko ezate mpe na poso kangisa mwasi o mobali nyonso sala maka awa na kati. Maître naza na question mosu ya otuna yo ezana ndeko mobali mona otanga kombote il m'avait appelé abisa ngana tuna obo yazaka na poto mais azalaka soka lali alotaka chaque fois azana kisasa. Chaque jour donc ekomele le roi ekomi ko stresser ye neti kaya bongo akokyo sande kaya bongo lenge ezali bongo voyage na ye ba koko ne ba sepelaka te bazo recommander ye en plus ba nyonso na sala mosala baza na kati ya tempelo baza na kati yawa no bakoko bako bengi supoza kuna olali mais oyoko bima automatiquement kuna ozali sous te lenge na voyage ba voyage astral ba voyage molimo na kibi pa mususu minaza na ngai
na Congo naza te, mais na voyage à molimo esprit na kaka moto ki na mboka ne ko sala musala ba être ne bato ba conduire nga le ko sala la séance na yo. Si vous mettre ba condition ezalaka nini pona bato baza musika à distance. Condition ezate lokola boye ozo makambo na pouvoir na bino moko. On a comme exemplaire bande ko ba mona ba pouvoir le lenge ezalaka. Ozo makambo na pouvoir na bino moko. Condition ni ba être no ba opesa. Condition ezate za respecter sala ba bisintu o ba être ba kosenga yo. Pona ozo makambo ozo ngo posa epa na bango. C'est ça. Donc si je comprends très bien, succès ya ba bar, succès ya ba musicien, succès ya makambo nyonso. Donc il faut ba benga. Oui, ba benga ngai naza le maître mo limité te. Parce que nous kumu naza na 3600 fois maître, je suis homme spirituel. Ngamu na initié ba maître spirituel belé po basala makambo. Bon maître, je crois na ebité soro sala non nini sikoyo o ezana na vangu bato bamona na vangu et puis to avancer les sous na ba mituna mususu. Zeli kombo ya lulendo. Maître mais APR mobu na sentir ba fourmi bazotambola trop na ebité suzanine. Na boma ta fourmi te vraiment nazomona ba fourmi. Ekolanda yo bipa inoso okende. Ozali kombo ya lulendo. Yango sala ka séance. Ah sona bomi fourmi esane. Mais yo ye awo kobomelo te baza ba soda. Yakata ya tempelo yo pona koboma fourmi to pona émission. Fourmi bele boy vraiment. Loka neti bazotinda bango. Ozali kombo ya lulendo. Yango esalaka musala. OK. Kaka ntuma wiza moko makongena. Mbola kinzenza ngena bankulu bame. Quand ce qu'on s'en fout sans toniko, nous tongi dila ngolo yeno. Nous tongi dila ngolo yeno, mato sa dilanga. Je vais démontrer. Je crois que tout le monde est scotché, connecté à suivre cette émission. Et puis appelez. Faites vos demandes si vous avez besoin. C'est une émission de promotion aussi. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Qu'il faut y avoir un fouille sans Antoine, on tourne les ngolo zeno, et ngolo zako, ou moussa de monsono. Maton no koino, qu'il faut. Il y a iboa la diamedina, quand nous sommes fouille sans Antoine, maton no monson qu'ils vont se dire qu'il faut battre bamona, ou même ça de gisalo. Maton no koino. Zeli kombo lulendo, zeli kombo oyo konduira makambo nyonso, zeli kombo longolaka bututu na nzoto ya moto, zeli kombo salaka ba séance et pas ya moto nyonso. Makambo yo tomona yango na bafilme
film nigérien, film banini, tout ça, dans Nzorande, na kati ya ba temple makamba bo izalaka. Sko maître, moto epeli, ochema ite, bomani yango moko, na invité moto yango. Ezali makambo ya kinkulu. Oyo ezali séance na sengi, kombo oyo esalaka musala. Esalisanga ba voyage ancestral. Ou ba voyage ya molimo. Na voyage ya likolo ya kombo oyo parce que na voyage na molimo na kokende na avion, na mata likolo ya kombo e conduire ngai. Wana monaka na ba film dans scénario, mais oyo sekonde e salamaka ou oyo na salaka déjà parce que ezali pouvoir oyo nazo na kati ya libota na biso moko. En plus na conseil na opesa bandeko bozonga na ancestral parce que ndeko musomo kena Belgique ou France ou Allemagne ase baza souvent na makama mindelo za moyindo ndeko na ngai zonga na makama na biso zonga na kinkulu buta to zonga na kinkulu ozala très à l'aise parce que kinkulu ndeni kinkulu eza bukoko na bino moko oya bino bosalaka po yango ne ko conduire yango pe kozala à l'aise na kinkulu na yo. Kinkulu na yo fo zonga na kinkulu mbuta po ba koma bozana pouvoir nini obozana parce que tamso okenda poto mwana moke obite pouvoir obozana ngo tango ye pa na ngai na conduire na ngai ndeko na ngai pona o comprendre pouvoir na bino obozana ngo troibike na somo na bakadene bele donc bakanga na bomba bakanga basi na bango bakanga poste na musala kangi keno akomi directeur azalaka directeur kangi poste na ya directeur akangi société na ye okokanga yo za mwindu me okangi osala neti pa mundele okangi mundele directeur na mina komi zoba na yo nyonso lo ba directeur aosa elo yango yo za na Braza okangi neti mutu mo za français to allemand mundele zui pe facilement na mokile sala min na liloba maloba onga na koloba pa ba être yo kotina nga voice na yango na ko introduire na kati ya mpungu na ngai na sala musala automatiquement. Maître de l'art. Makambo yo. Sko neti poudre o musana. Yo ya yo moko tonde. Poudre nezaki na kosala yango séance. Yango ba journaliste bozwaka poudre magique. Ezala basi bazwaka ba poudre magique. Bisika nyonso za okina za kongenga. Ba journaliste. Na ba journaliste bazwaka ba poudre magique. Pona amona angenga, pona azala l'aise parce que tout le temps bozalaka toujours na télévision. Basi ya poto balinga bino poudre magique ni yango etira ba client comme attire client, c'est ça. Car dans journaliste ou ça musala na yo tu es passionné. Molinga poudre ngela ka pona basi ya poto. Bon. Moi ça poto ka te moto nyonso alizaka na posa ya moi ya poto. Moi si nyonso ya mokili azaka mwasi. Ezala za na Congo, ezala za wapi? Azaka ka mwasi. Dans ba journaliste pe ya Brazzaville ya kini bakati saraba yepa ya Brazza bazu poudre. Oui, ba journaliste belé bayaka basi pe belé bayaka kozwa poudre magique wana zomona wana. Okosoma loka moni na ba parfum. Nyonso ezali okosoma ka poudre ya poudre kaka ya poudre. Oteo na je kosoma poudre teo tsala boyaka na bakoko bapizo poudre no yaka na poudre na yo wana. Na sali o séance et comme le poudre magique opakoli yango mosalo makambo. Nazomona bilamba ebele, nazomona bilamba basi, na bilamba mibali na sima na ngai. Siko bilamba ezolukani? Non, bilamba eza uniquement mutu musu bayibaki bilamba. Parce que na sali retiration na kati ya temple. Et faut bien ko récupérer eza biloko na bongisa ngate. Bako yibo téléphone, bako yibo mbongo. Et ko se recevoir na kati ya temple. OK. Bako na ko déléguer on ba être na tini ba être na diriger bango mbala moko automatiquement bilamba no eyoko bima na kati ya temple awa. Donc ils ont bateau bayibaka ba biloko bateau bazwaka ba biloko bateau mona mutu eloko nange bunga eloko nanga boye bungi kuna ato za wapi eko se recevoir pa na ngai ekoma ona kata tempelo na kati nga chaînette bakuluna nde basala nyonso eko bungisa ekozonga bo bilamba izongi ndenge nini bayibio bilamba mina kata tempelo nga izongi apo ine zo eloko na yo donc neti na ba chaînette o pe awa eza ya bato po oza administration nyonso awa ezali eza ya bato na posa eloko no moko te makambo bato nde leki ebele awa nazo comprendre te mais ntango osalisi mosala demande na yo bademande na bakombo bakaye awa donc omona minaki bastilo eza administration mobimba eza administration oyo nyonso eza administration administration ezali awa ezali société te ozomona ngo ni kopi eza société na bacitron eza mpona kosalisa bato citron eza na role nango
eza mpona kosalisa bato. Ok. Bon etetaka nga asalaki nkulu ya biso moko. Ezaki nkulu nga asalaki nkulu na biso moko. Ok. Bon, maître, je crois message eleki nayebi bato balandi yo siko bato baolanda yo partout dans le monde. Bato baolandela yo, bato babengaka yo, bato bakana posa basolola na yo, bato bana posa bayeba makambu, bato bazalaka na baposa yeba makambu o nyonso. Nayebi ke ba appel ya ndenge na ndenge ekotaka. Oui. Sikoyo okoki oloba nini na ba oyo baotala biso sikoyo? Bandeko oyo baotala ngai, oyo baotala biso, bandeko na ngai bozwa initiative ya kozonga na ancestral eza bokoko oyo ya biso. Parce que na kinkulu okoboma mutu te, na kinkulu okopesa sacrifice te, na kinkulu okozala à l'aise na maimanso oyo ya yo. Ta mosusu bandeko bakende koma zo balingala ya Kinshasa, oui nakoli na kini, nakoli na kini, natangi na kini, nasali makambo na nyonso na Kinshasa, nde mama avant kufa nde sima benganga na ke recevoir pouvoir na biso. Mpona 50% Brazzaville, 50% Mont Salvador, ya ngambo ya Angola. Vierge na tembe eza mpala. Ok. Oloba pe nini portugais. Portugais kuna na côté ya papa na loba portugais mais pas tellement. Okay. Parce que nakindaka na zongi. Ok. Bon maître toka bwana yo message phare eza nini? Surtout eza pe na bato yo ba réclamera trop. Qui peut-être musalamo efisingaki esalama mais peut-être boyebisi boye omona ya lingi bongo te tout ça. Te mutu na lobaka eza ba être. Tango na simi mpungu na biso oya moke. Eza ba être parce que eza étape sur étape. Bampungu oyo tango na yango boye na recommander bakoko na singi pa bankulu. Koko bosalela ngai boye boye mutu boye kati na ngai. So bakoko ba biso so matsamba yo sko boye. Sko zo solution ndeni. OK. Bakoko babikino so mantaba pona cérémonie na yo boye po nini? Po za makambo ya kinkulu za majite eza makambo ya kinkulu po tozongi na ancestral na biso. Milanya pastis basuki ya batu makambo za compliqué. Wana nyonso eza ya batu. Mutu ayaki pa belisa mutu liboma. Ayibi plante na ye aye nango na kati ya tempelo. Oh, donc mutu akozwa suki ya mutu aye nango. Oui, suki no kaka wana ta plante ndambo kati. No ba cérémonie okangela mbale za ba faso belé ou ba cérémonie ko bebisela mutu na mokiza faso belé. Parce que ngana couteau de double tranchant na mbeli ya double tranchant koto minu, koto sa minu koto na okata ope koto pe na bongisi osusu. Tango ye pa na ngai oyo sasa musala ya mutu. Ata mobali ata mwasi no nde to sa imisubo mwasi no so benga na kanga na ngai yo. Donc yebinga mukanga ngai. Mais ça musala. Ce que muta benga na décevoir ye. Oyebisa ngate ne bisika muswazi solution te. Après anyongela ngai, na tâche na mutema makasi, eza malamu te. Fina sunga ye. Bon, Maître Adélard, c'était un plaisir. Aujourd'hui, nous sommes à Brazzaville. Toyaki, je crois, on est pour 2 jours. Tozonga. Vraiment, la monique temple ezali. Pour yomoko yebisa biso tongo yaki na kin temple za na Brazza. Ya omoni lelo pe toye Brazzaville pour tolandela. Na moni pena pe temple ezali. Batu pe bayaka makambo. Batu baza vraiment na ba problème hein, maître. Batu baza na ba problème, pe problème na vie ya moto koti kosilaka jamais. Mais quand tango se basé na kinkulu na yo na bokoko na bino, na bokoko na biso o batu bayindo. Okozala l'aise, mabe koko melo susu mingi te. En plus ba circonstances ou ba difficulté aux anos susu te. Azana sur place pour ko aider bande nyonso oya ngai. Nyonso dérangeaka bino, nga azana sur place comme guide. Au guider yo comment makambo za nango isila o comment faut makambo pour comme à l'aise. OK. Merci Maître Adélard, on va se séparer là, chers téléspectateurs. Voilà, si vous avez vos demandes, n'hésitez pas de lui appeler parce que son numéro est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Maître Adélard, merci Naningo Mbibiso na Brazzaville, na Temple na yo. Je crois Batoupé Balandi Biso, nabi que yo totiki na biso yo, biso toke na biso
pour yotika alors ça la makambo na. Ok, ça va, merci, pas de problème. Mot de la fin, on a oloba, on a appelé sa numéro na bandeko. Bien sûr, vous allez afficher. Il y a des gens qui ont un problème à miso. Mais azo yoka. Faut la capacité ya kozwa numéro ye moko tanga kotala ngai. Parce que ekotala ma makasi pour nous akoni na plateforme. Za mettre moko moketa mwana moke wana sa makambo. Mutasi mundu ki batuna kambula na été. Numéro na ngai eza na tout ça ça sim na kongo tona za kinayo. Ça c'est un roaming. Eza plus 243 85 0081 792. Plus 243 85 0081 792. Voilà, boyamba yoto boyamba bureau. Bako yamba ngai. Bako yamba ngai za roaming partout na okende. Roaming ya sim nanga yo sala parce que na futela ngombongo na réseau ya Congo. Okay. Merci Maître Adela, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir parce que nous étions ici à Brazzaville pour suivre Maître Adela pour savoir si réellement temple ezalaka. Non, le bamingi te binomo bomoni sindani la kisa batu batala bamona ba 7 ba chiffres zawa ba nini tout ça. Bon. Moi j'étais uniquement venu pour faire mon travail. Ne me jugez pas trop parce que c'est mon travail. Même batu batala ba yebi qui voilà, c'est le professionnalisme. Merci beaucoup, merci à Sindani qui était derrière la caméra. Merci à Grace, Matélo et puis pourquoi pas à Alain qui est scotché connecté à nous suivre. Restez branchés sur le programme de Capache Télévision. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Oredeso Commercial Kinshasa. Oredeso est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges.
Au réseau commercial Kinshasa, au service de tous. Capage TV. Capage TV.